Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Makambo ya pasi pe ya soni bandeko nanga eza pasi. Eza pasi pe soni pas possible. Hey, mokilien, eza na batu. Batu mosusu balobi, batu mosusu baza na lokoso mbongo pas possible. Batu mosusu pe baza na lokoso ya koluka nzambe pas possible. Eza pasi. Salut, salut chers boutures, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutures, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye na frère Nabiso ya Tongo Makasi. Ebele ya batu balobaka ke nos ses frères azalaka na bibala bala basi na ye misatu deja basi bakufa awa aza deja na mwasi ya 4e femme. Ebele ya batu deja kandenge ezalaka kandenge balobaka ke non kala mingi te mwasi ya 4e femme pe aokende bandeko na ngai eza pasi. Mutu oyo azalaka na kapasite ya otika mutu na envie to azwa bomo ya mutu ezalaka nzambe. Donc biso to tiaka na biso ka ba virgule, to tiaka na biso ba pointe na ba vie ya mutu. Bandeko nanga nini ezoleka avec le frère Matou Samuel, mutu na biso ya Tongo, musicien na biso ya Tongo. O kutu baswali balobaka ke no mutu moko ya zamani kabisa. Nini ezoleka? Pourquoi Maya Miso? Pourquoi cœur brisé? Pourquoi frère Matou Samuel azolelaka na ye kaka? Makambo nini ezolelisa ye? Bandeko nanga kandenge boyebi avant to kota na mwa sujet na biso ya lelo, mwa makambo na biso ya lelo ya kitoko bandeko nanga ekozala bien nanu na sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien soki ozolandaka Étoiline Inès TV. En tout cas zwa kiti na yo vanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, moi sucré na yo ezangaka te. Côté mosusu talela pe climat soki omonike malili eza mopepeza. En tout cas ndeko nanga kandenge ezalaka sala moi café na yo, sala moi ti na yo. Côté mosusu lataka pe jacket moko ya kilo na système moko ya bien. Côté mosusu bandeko nanga to tiaka moi biloko ya kolia. Bandeko ezalaka bien olanda émission ozoliaka. Zalaka pembeni na mwa fufu na yo, mwa kwanga na yo, mwa soki musunyi na yo, mwa mbisi na yo ya kokauka, ya mbisi moko ya pepe supu, mbisi moko ya kokalinga. Kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote pe mosusu matisaka mwa volume na système moko ya kitoko. Kote mosusu salela biso ba partage, tiela biso ba commentaire. Kote mosusu pe ozotia ba j'aime na yo na système moko ya nini? Système moko ya tokos makasi.
Bande konanga film asika 7e épisode, 8e épisode plutôt, ezalaki déjà lelo na système ya bien, les représentants. Bande konanga film moko ya kitoko, balobi mama asi ya lambi. Poutine de l'écriture, Belvi Kandi la patrona batikae. Musala nde musala, ya sala kanaye. Azalaka na temps ya distraction te, donc ye ezalaka kaka focus silence. Donc musala nde musala. De l'autre côté, pe film na biso ya kitoko epa ya ye moko pomba scène Sila Bisalu na titre ya Inattention. Donc film moko kitoko bandeko nanga tokende pe to consommer na système moko ya bien ye pe alambaka ba film moko ya kitoko wapi pas possible na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga lelo lisusu na frère Matou Samuel mikoloyo ezande ye na ye. Mikolo alobi ke non il faut ka azala na miniature. Biso pe moyen to boya ezate. Soki mutu aza na posa okota miniature bandeko nanga, biso pe tokoya tokotisi penza miniature na système moko ya bien. Ebele ya batu déjà ba rumeur ba nungu e bando tambola pas possible que non ndenge za boye 4e femme ya frère na biso Matou Samuel akufi. Bandeko nanga ezalaki somo. Batu o déjà bino moko boyebi na communauté na biso ya de ces personnes oyo babotama pona kofinga bafinga le frère Matou Samuel oyo pas possible. Batu mosusu bayokela ye mawa, batu mosusu balobi te alekisi ye somo. Mais quand ndenge boyebi avec Étoiline Ines TV toyaka na ba information moko ezalaka nango kaka exact. Bandeko nanga barimer wana to ba nungu wana ezalaki nango makambo lukuta. Mwasi ya frère Matou Samuel kaka ndenge na yebisaki bino na émission na biso to salaki il y a de cela 6 jours azana ye envie makambo nyonso pe ezokende nango kitoko. Sikoyo makambo na biso to memeli bino lelo bandeko nanga eza ya somo. Eza ya somo bandeko nanga yango na osenga na biso nyonso ka ndenge to salaka analyse na chaîne na biso. Analyse nanga ezalaka ya koloba ya bino ka ndenge to salaka na ba commentaire na bino bosala ba analyse na bino na système moko ya bien. En tout cas surtout grand merci na nous na bandeko o nyonso tu basalaki analyse na bango sur émission o na salaki ya frère Matou. En tout cas ebele ya batu basalaki analyse na bango kitoko makasi. Donc analyse moko comprendre que non na chaîne na biso tozana mitou, il y a de ces personnes oyo bazo faire travailler mitou na bango. Mayele nde mayele, maturité pas possible, sagesse ici est vendue. En tout cas bravo na bino. Siko yo makambo mosusu eye. Bino moko boyebi. Soki makambo ye analyse na chaîne na biso ezanga kate. To beta nanu analyse ya makambo bandeko nanga. Boyo kananu histoire, boyo kananu makambo kandenge ezo tambola. Diku bana majabu babandaki koyemba banzembo ya ba ndeko na biso ya ba musicien na biso chrétien kandenge ezalaka bazo yemba kayembaka banzembo bakomi koyemba et tokomi na moment moko bana babandaki lisusu koyemba yemba banzembo biyemba yemba te. Donc ezalaki na banzembo mosusu oyo babando pesa bango bayemba banzembo mosusu ya batu mosusu moyen bayemba kango ezalaki lisusu te. Alors ebele ya batu batunaki, c'était le pasteur Mike Kalambay, batunaki la sœur Osni Kaiba, bayaki kotuna sœur Sandra Mboui et maman Deborah Lukalu. Batuni bango pourquoi tokomi komona mwa limitation na banzembo. Bana bazoyemba lisusu banzembo mosusu te. Mingi bana bakomi koyemba ka banzembo ya batu o bazosala na majabu nde batu bazo bana bakomi koyemba. Problème eza nini? C'est ainsi que ba réponse ebimaki nango na poisa. Balobaki que non, bana bazoyemba parce que il y a de ces personnes, il y a de ces musiciens chrétiens et chrétiennes oyo, je m'excuse, bazo boya na banzembo na bango.
balobi soki bana majabu, donc bana majabu rafiki bakoyemba banzembo na bango, en tout cas il faut bafuta bango ba million ezalaki somo. Kutu baboyaki na bango koloba ba kombo kandenge ezalaka, kombo ya ba musicien oyo bakendai kofunda majabu, baboyaki na bango koloba. Et du coup bandeko nanga kandenge ezalaka vérité bimaka nango na poista, vérité eumelaka nango te. Et du coup baye kobimisa kombo ya mutu oyo akendaki kofunda. Ebele ya batu bandeko nanga babando kanisa ke non, c'est le frère Moïse Mbiye. Pourquoi le frère Moïse Mbiye? Parce que déjà Moïse Mbiye avec Madjabou, moi ba problème ezalaki bino moko boyoka ki problème à frère Moïse Mbiye avec le pasteur Mike Kalambay, problème à frère Moïse Mbiye avec Mukolo Madjabou. Donc ebele ya batu bando kanisa ke non mutu akendaki penza kofunda bango pour ke ba futa ye mabillon ezalaki nde Moïse Mbiye. Zoka ezalaki nango Moïse Mbiye te. Mutu oyo penza aboyaki na banzembo na ye, mutu oyo alingaki penza ba futa ye ba droit d'auteur bandeko nanga, c'était le frère Matou Samuel. Le frère Matou Samuel bandeko nanga alingi te ke no bana majabu ba yemba banzembo na ye. Soki bana majabu ba yemba banzembo na ye, il faut majabu afuta ye ba droit d'auteur. Wana problème à liboso. Et du coup bandeko nanga toye komona Maître Gims ye wana na ba concert na ye aye ko beta banzembo ya frère Matou Samuel. Kutu ebele ya batu bando kanisa ke non, comme frère Nabiso a beti nzembo ya frère Matou Samuel, c'est que frère Matou Samuel pe a okendo funda ye pour que afute ye ba million. Bandeko nanga eloko wana esalama kite. Ebele ya batu toyebi déjà. Ndeko Nabiso Maître Gims ayembaka na ye ba musique profane. Mais bana majabu bayembaka banzembo nzambe. Frère Matou Samuel ayembaka banzembo nzambe ba musique gospel. Et du coup toye komona le frère Matou Samuel a sali moi audio vidéo na ye plutôt ake kokumisa le Maître Gims pona nzembo oya yembela ye. Akomi koloba yo za mwana na biso pe na tango akala toyembaki pe banzembo batu mosusu lelo yo pe oye ko imiter nzembo nanga en tout cas na sepeli mingi selon ba audio ba vidéo ya le frère Matou Samuel. Donc selon Matou Samuel a sepela ki ndenge Maître Gims ayembaki nzembo na ye. Et na suka aye ko yebisa ye ke non kutu nazo fêter 40 ans de carrière, alors nous allons lisungi na yo oya ko sponsoriser kandenge zalaka carrière nanga fête nanga ya 40 ans, parce que il paraît que le frère Matou Samuel azo kendo beta ka ba concert bi beta. Donc vous allez somme na ba concert 3 concerts oyo déjà assis à planifier pona ye azana posa ya Maître Gims a sponsorisé ba concert na ye wana. Côté mosusu asenga ba million na majabu pona banzembo oyo bana bayembaki pour la gloire de Dieu. Alors bandeko nanga kandenge to salaka analyse na biso. Est-ce que makambo oyo le frère Matou Samuel a sali eza normal en tant que mwana nzambe to eza nango bien te? Bandeko nanga bo sale la biso ka ba commentaire, bo sale la biso analyse na bino kandenge zalaka. Toza na posa to yoka pe ba vi na bino. Parce que makambo ezo lekela ebele ya batu. Ezo lekela bandeko nanga ebele ya batu. Na mona ki kutu ba commentaire mosusu ebele ya batu balobi bino boyebaka le frère Matou Samuel te yazalaka lokoso mbongo. Alela mbongo pas possible. Batu mosusu baloba bongo. Batu mosusu pe bayaki balobi te. Azana raison eza droit d'auteur azo senga. Tango azo loba na Maître Gims que il faut à sponsoriser mariage na ye. C'est que à sponsoriser plutôt 40 ans de carrière na ye kandenge zalaka. Donc eza façon moko azo sengela ye droit d'auteur, parce que Maître Gims a interprété banzembo na ye
et puis banzembo na ye wana etalama pas possible yango akomi ko déclarer ba droit d'auteur na ye wana eza bato mosusu balobaki kandenge ezalaka bandeko na nga nazozela sikoyo ya bino bolobi nini na situation oyo mokili ezokende mabe makasi. Bon, côté nanga kandenge na betaka nanga analyse bandeko côté nangai na koki koloba na situation oyo naza awa tekeno na okotela les frères Matou Samuel tona kotela Majabu tona kotela maître Gimste nozala nanga netre kandenge tokendaka na makamnyoso tokenda nango ka bongo netre na système moko ya bien bino pe kuna bandeko nanga bobeta analyse na ndenge na bino ndenge nini bomoni makambo ndenge ezokende bandeko nanga to banda nanu na Majabu ndenge zaboye ebele ya ba musicien na biso gospel bazalaka na posa ya okota pe Majabu bazala pe ba ambassadeur bazala pe ba ambassadrice wana penza mutu nyonso ayebi yango ezalaka rêve presque ya mutu nyonso yango tomonaki tokoki kopesa exemple na pasteur na biso le plus grand pasteur célibataire de la République démocratique du Congo toyebi ye déjà pasteur na biso wana ye déjà lela Majabu na tant nyonso bazaki bien avec le pasteur Mike Kalambai makam nyonso bando kende bien banzembo mosusu baobeta ensemble avec le pasteur Mike Kalambai et du coup tango ka Majabu et liaki bandeko nanga en tout cas succès pe Majabu talent eliaki toyaki koyoka ba vérité ya somo ebimaki au place wana eza bien te eza makambo ya nzambe ya solo te emataki ekitaki ezongaki esalaki boy ebele lobamaki pona Majabu sikoyo na loba wana nyonso et confirmaka que non ebele penza bazalaka na posa bango pe ba faire partir na Majabu mais ba pesa bango opportunité wana te to bando mona tana ba kandenge ba bando sala koyemba na ba salle ba jour na bango wana il faut ba kendo beta ba na Majabu ba yokendo beta wana ba surtout ba dimanche ba samedi ne to bando tala biso to tala na ba télévision to bando mona ba musicien na biso mosusu mona bango na ba salle wana bazaka boye donc esengo moko boye kitoko wapi Nedi tokoki koloba avec le pasteur Mike Kalambai, la sœur Deborah Lukalu, la sœur Osini Kaiba, pasteur, c'est qui le pasteur Lord Lombo. Donc, pona bango, en tout cas, ezaki kitoko pona bango. Mais bantu mosusu, bazala pe na posa bakota Majabu, mais bakota te. Et mosusu pe pona frère Matou Samuel. Peut-être yepe azalaki na posa tala kaka azamu yembi moko ya kala. Aye kotala ke non, biso kutu toyemba kala. Babengisi biso na Majabu te me batu oyo bakomi koyemba kasi koyo bala moko bazwi bango bakomi ba ambassadeur na ba ambassadrice siko biloko ya bongo bana na bango baitizaka banzembo nanga batu mosusu basala bongo omona lobi ten vomie bafutanga parce que ba ambassadeur wana bakolia ba mbongo tango ba nzembo wana ba video ekotalema na ba YouTube bango nde bakolia bambongo nga na kolia te siko nga pe ifo bafutanga mosusu ezalaka pe bongo soki tokoti pe na kote ya maître Gims kandenge alobaki ke non maître Gims a sponsorisé 40 ans de carrière na ye kandenge bandeko na biso mosusu balobaki ke ezalaki façon ya osengela droit d'auteur oui ezalaki mwa façon parce que eloko efoto yeba bandeko nanga batu o batangaka Bible batu o bayebi nzambe batu o bayebi batambolaka na kobanga nzambe ata soki bazalaka mwa makambo makasi mais réaction na bango ezalaka mwa kitoko neti ba makambo na ko pesa exemple kandenge bana Majabu babando yemba banzembo ya frère Matou Samuel akendaki kofunda bango asengaki bango ba million mais
tomonaki makambo ndenge nini ekendaki basambwisaki le frère Matou Samuel te. Mais soki ezalaki ke eza bato oyo bazoyemba ba musique profane bandeko na nga na minute oyo le frère Matou Samuel alingaki asambwa na niveau moko pas possible. Alingaki asambwa. Sikoyo pona ye selon moi no yeba te na yebi te selon bino mais selon ngai ndenge akumisaki Maître Gims aye ko senga ye non a sponsoriser ba concert na ye ka ndenge zalaka. Alors ezalaki ka façon ye pe abando réclamer ba mbongo abando réclamer ba droit d'auteur na ye. Soit peut-être aye baki ke non soki na ke ka ndenge na kindaki na bato majabu na kepe ka de la même façon avec le Maître Gims. Peut-être comme il est déjà yé mbakana ba musique profane akoki peut-être ko sambwisanga. Alors comme nazo senga nanga na senga nanga kaka na malembe nyonso pour que na récupérer ba mbongo na ngai. Peut-être yango asenga ki le Maître Gims boye. Asenga ki bongo pour que Maître Gims afutaye ba droit d'auteur. Mosusu ezalaki bongo mais ye moko ayebi. Siko point ya munene eza oya koyeba ki pourquoi ye frère Matou Samuel aokende penza kofutisa to kofunda bato ya majabu. Ce frère est un chrétien ayebi makambo ya Nzambe ayembaka banzembo na ye wana edelivra ebele ya bato. Banzembo na ye wana ebikisa ba maladi ya bato ebele. Banzembo na ye wana esalaki ke bato mosusu bayebaki Nzambe te. Kaka na nzembo na ye wana omoni ka nzembo touche mutu. Mutu alobi te, il faut na yamba Yesu. Sikoyo lelo pourquoi kofunda bato o bazo yemba pour la gloire de Dieu. Et osala pasi yango mituna surtout ya bato bandeko nanga. Bato ebele ba otuna bongo. Pourquoi le frère Matou Samuel azo sala bongo? Est-ce que yango bato ebele bazo mituna est-ce que ce frère azalaka chrétien ya solo to ezalaka kaka parce que le loto mona bato mosusu aye amoni ke non nazana ngana voix moko kitoko soki na bandi koyemba na kota nga makambo koyemba azo yemba na ye parce que azana na besoin mbongo ayebi ke voix nanga oyo ekotila nga mbongo na yemba nanga. Mais peut-être kazana chrétien te, peut-être kazalaka na païen te azalaka mwana Nzambe mais azo yemba na kaka ke no na yemba nanga. Voix nanga eza kitoko. Voix nanga esala ke ba yeba nga mokili mobimba. Bato ebele bandeko nanga ba mituna ka ba question ebele sur le frère Matou Samuel. Parce que mosusu bandeko nanga bon bato o ba mituna ka ba question ebele mosusu bandeko nanga bizaleli na biso nde salaka ke non bato bakomi komituna est-ce que mutu o penza azalaka chrétien to chrétienne ya solo mutu o penza azalaka païen to azalaka païenne te. Bizaleli na biso façon ya ndenge nini to vivraka ndenge nini to se comportaka eza pasi situation ya frère na biso Matou Samuel ezo pesa ebele ya bato confusion surtout soki bato bazongi pe na vie na ye kotala ndenge nini basi na ye misato babandaki kokufa ebangisaka ebele ya bato. Nga nazalaka awa teke pona ya kojije mutu to na ya kolobela mutu soki ndenge nini te. Nalobaka nanga mutu na mutu azana ndenge na ye oyo ayebeli Nzambe. Mutu na mutu azalaka na ndenge na ye. Eloko kaka o foto tiaka na mutu eza que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Lelo to lobi Nzambe akoki kobenga biso. Nzambe akoki koloba non, c'est fini, il faut ozonga okendo pema. Mais soki obando banga na yo Nzambe, okende na yo kopema na pete nyonso. Mais soki obando banga Nzambe te ekozala pasi pe mawa. Pasi penza pe mawa. Yango bandeko nanga na koprofite na pesa mwa toli ka ndenge ezalaka. Ngana lingana nga kopesa ba toli soki to obeta masolo moko boye mwa toli pe esala nini ekota. Bandeko nanga
yango monda lelo il faut toyebaka ndenge nini ya kotambola. Toyebaka ndenge nini ya ko se comportaka. Lelo tomona bato ebele bazalaka ba santu makasi soki baki église. Soki okuti bango dimanche na église, tona ba prière kandenge ezalaka ba prière ba semaine omoni mutu mosusu azo prière ka langue ba olobi oyo penza musanto ba santu. Mais après église, tango kozonga kaka quartier mobimba bayebi ke non oyo nde azalaka songi ya quartier. Donc makambo nyonso a quartier basi bayebi asi ayebi. Batu nyonso a quartier bayebi ke oyo mama songi na biso. Ye nyonso ayebaka. Et puis nyonso alobaka ezalaka ya solo. Bandeko nanga to changer bizaleli. Kozala chrétien to kozala chrétienne ezalaka na église te. Place nyonso ozokendaka, place nyonso za. Il faut batu ba mona na bizaleli na yo na comportement na yo. Batu ba lobake non, o penza zalaka mwana nzamba solo. Kotiaka batu na ba confusion te. Soki omoni ke peut-être ozalaka na mwa bizaleli ya mabe. Ane yango tokomi presque na suka, tokomi na fin ya ane bandeko nanga, tala mwa bizaleli na yo o ya mabe. Bizaleli na yo o yetaka ebele ya batu na confusion. O esalaka kino soki oza na église batu bandimi ke oza chrétien, oza chrétienne. Mais tango ko bima libanda, batu bakomi ko dute balobi, o mupagano tongo. Alors ba bizaleli wana bandeko nanga toyeba ndenge nini ya koshanjaka. Lelo frère Matou Samuel atie ebele ya batu na confusion, batu bazo yeba te. Soki azalaka penza mwana nzambe to eza kaka na kendelanga koyemba. Alors biso pe tozala bongo te. Tozala bongo te. Bana nzambe bayebaka bango na bizaleli. Façon nini ozo se comportaka. Ezala na musala, ezala na quartier, ezala na église, zalaka na identité moko. Batu batala balobi te oyo azalaka mwana nzambe. Tomonaka batu mosusu, omona ta soki akene na musala boye. Ata verset ya pamba kopesa moninga te. Ata mutu azolela zo traverser ba moment difficile. Non parce que na musala na bango wana, chef na bango wana aza soki na azalaka soki mutu anini. Donc yé moyen à côté ta verser na camarade na yazo lekisa ba moment moko difficile à côté sangote. Pourquoi? Parce que ba kolongolanga musala. Mwana nzambe place nyonso atambola na ba verser. Mwana nzambe place nyonso azalaka na identité na ye donc mutu nyonso ata de loin yebiki mutu wana, papa wana, mama wana azala musala nzambe. Asambelaka nzambe ya solo. Asambela kanzambe ya solo. To mona kalelo na ba religion ebele ya. O mona de loin. Ata na quartier bobo yebiki batu wana bazalaka batu nini, batu wana bazalaka batu nani, batu wana donc bo yebi. Mais pour na biso ba chrétien zalaka moi pasi. Parce que tozalaka donc deux côtés. Tozalaka batu moko ya deux côtés. Soki to ke église, to komi ba santo. Mais soki to bimi na biso église, to ke misala tozana ba quartier tozalaka na biso batu mosusu pas possible. To bongisa bizaleli na biso, to bongisa bandeko nanga evandeli na biso. Yango pe ekontaka mingi makasi bandeko nangai. Eza pasi makasi pe mawa. Frère Matou Samuel, je sais que olandaka ba chaîne na biso kandenge zalaka na système moko ya bien. C'est vrai quand ndenge to monaki message na yo et pas ya Maître Gims au senga Maître Gims a sponsorisé moi ba feti na yo 40 ans de carrière eza kitoko. Mais oyezo sala passe eza ko monake bana majabu bakendaki koyemba. Oye ko funda bana majabu et pourtant c'était toujours pour la gloire de Dieu. Peut-être eloko oyo nokoki koloba. Et loko oyo Maître Gims ayembaki. Peut-être que quand ndenge osali na Maître Gims, falo sala ngo pe na majabu. Lelo 40 ans de carrière, peut-être majabu alingaki a soutenir. O lancer un message na bana majabu na moni banzembo nanga na majabu, bana majabu alela banzembo nanga nazo sal nazo totaliser 40 ans de carrière na lingi na sala moi ba concert nanga na zana besoin boye kan ndenge lobi pona le frère
Maître Gims elingaki sunga mingi makasi Manjabu alingaki atika yote alingaki toujours à soutenir yo ke osala osali en tout cas ebele abatu bazomituna ebele abatu lelo bakomi na confusion pas possible bandeko na ngai yango partage to bando lobaka ndenge ezalaka ya frère na biso Matu Samuel ba makambo yo ete ya surtout biso bandeko ete ya kabiso naloba à chaque jour soki makambo ye totala kango na ba angle nyonso tu mosusu eye pona kote ya biso mosusu ata soki etei biso lelo te mais kote ya kabiso lobi alors makambo bongo tango tomoni ba makambo bongo tolandi pe yango en tout cas totia kango na mutu totia kango pe na motema ke un jour peut-être ndeko nanga peut-être camarade nanga peut-être entourage nanga akoki kokweya pe na ba makambo bongo. Alors, ce qui déjà oyebi moi histoire oki ko vandisa ye to soki yo moko okoki pe ko vando lobite makambo yo mutu na biso moko asalaki yango. Alors ngape nazwaki déjà mayele na kende nango boye na zonga kanango boye kandenge zalaka na système moko ya bien eza te ke ka ke no batu o bayembaka te eza pe na ba domaine mosusu mosusu toyebaka te mais bino moko boyebi ba retombe ndenge zongaka donc tozalaka mayele na ba action na biso oyo nyonso tosalaka ba action na ba acte na biso tout tozalaka mayele ndenge ni na kwagir ndenge ni na kosala ndenge ni na okotisa makambo donc na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Grand merci na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV ba o nyonso tu bazala bazwaka penza batana bango pona kolandaka biso. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Zambe alola abakisela bino kandenge ezalaka bambongo obo sombaka ba megabytes obo utilizaka pona ba wifi na bino en tout cas bambongo ezanga kate na vi na bino to na bandako na bino. Zambe azala wana toujours et encore pona kosalela bino plutôt bolamu na système moko ya kitoko makasi. Grand merci na batu na biso ya privé ya tongo makasi wana opesa bambote nanu na bango moko batu na biso ya tongo basi nzambe na mibali nzambe na pesi nanu bambote na batu nyonso ya Sénégal ba o nyonso baza na Sénégal bazolandaka biso na pesi bino bambote wana na moni Linda Bukulu na moni Mama Viki Mbonzo bambote na bino yango wana na pesi bambote nanga na batu nyonso ya France ba o nyonso ba lela Étoiline Ines TV depuis France na pesi bino bambote na pesi bambote na Madame Judith Diapovisa na pesi bambote nanga na ye moko ndoi ya motema Ines J'aime Antonia na pesi bambote nanga na ye moko masolo ya kati depuis France na pesi bambote nanga na batu nyonso ya France na système ya kitoko et encore kitoko mingi makasi bambote nanga na ye moko Madame Kiyongo depuis Tirte na pesi bambote bambote nanga na Cécile Ntumba Pasika Longi depuis Lubumbashi Julia Mananga depuis Angola Nokope ya bana David Divi na système moko ya kitoko makasi. Pourquoi pas bambote na biso na ye moko manager ya Étoiline Ines TV na kombo ya Francis NM. Donc on a topesi bambote manager numéro 1 na système moko ya toko se makasi. Bandeko tokomi na biso na suka. Bye bye et à la